Guys, our date has been fixed. The 20th of April 2024. The GOAT. Yes, I call him the GOAT. And I also call him the deity. Ferregola, Chezideniance, Nika Borenina, Le Padre, Chetani, Cher de Poule, Papa Hervé, the son of Mamari. Hey! He will be live! Live! On Adidas Arena. Guys, you don't want to miss this because myself, I will be there. The GOAT will be singing like you want to hear the GOAT sing. You want to hear Shetani Gola sing. You want to hear Nika Borodina sing. You want to hear Le Padre sing. You know, if I'm not a Golwa, then forget about it. Like if not being Golwa, then forget about it. The GOAT will be live. Don't miss it. Don't miss it. 20. Le Rambo Grand Pao a soutenu Petina et déjà. Le lobby était le Grand Pao a posté les padres. Retour des padres en Europe. Le Rambo Kofi Olomide a pécibi son force. Et l'enga bon. Papa Ok ouais. Héros. Manuel. Qu'est-ce que Adidas? Ah boni boy. Adidas. Oh. Adidas c'est nini lobo za mbongote. Live ni balé na 13h avant expliquer automatique na 20 na zo banane Virginie. Oh, si qu'on pose à live il faut Adidas. Mon ça va Adidas kunot. Rola tête. Et comme makamba Adidas yasika. Adidas a jole puis makamba faire comme il est comme makamba Adidas. Oh. Mais si qu'est-ce que ça voir makamba faire na Adidas? Ça voir ils ont que les bons c'est les médias maman. Bino bas we makamba banzango. Et comme il est là sur ça la émission ça il a Adidas va botana bangote. Tout le monde s'habille en Adidas. Comment on va Adidas en Adidas? Ah bon, c'est quoi Adidas? Tout le monde en Adidas. Adidas, il faut qu'il y ait Yasika. Bon, maman, Adidas, on a la lata sur qui des amis, maillot, on a qui battait, on a la lata sur la micro Yasika sous l'imbisa pas. Lobo zaï n'a bon monté. C'est comme bon Adidas, c'est où tu es? Ah, n'a pas bon monté ni. Hein? Mais lobo lobo zaï n'a bon monté? Tu vois, il y a poko za bon monté. Maman, na logo timbo. O logo timbo ouais. Na logo tinazoya. OK, logo la papa yo logo timbo monté OK. Somela ma miliki mwana. Na bilogo na ye. Mama nazaki na mbongo te. O lobi o logo ti. Nazaka na mbongo Adidas. Papa somela ngai. Pesa carte no kasi. Oh naneni somela ngai. Oh maman. Dans la poto c'est l'organisation. Ça va. Ouais, Gaulois, c'est gladiateur, toi, on sengo ya trop, ya omona ki no mokonza mboka bimisi date. Place aux Ali, Gaulois, c'est gladiateur, sala publicité mokonza mboka. Comprendre, na balangi nyoso tout olobaka. Na ki Congo, na Chiluba, na espagnol. Comprendre, na Dutch, na français, na anglais, na espagnol. Nyoso tout na portugais. Sala promotion mokonza mboka. Na ebisibino le 20 avril, o eza makambu Ferregola Nika Borenina le padre Palzuri ya moto ya maro betelo kwana atondi sare na Adidas. Biso nyoso tout Adidas. Monia mon général yeyo avec Adidas, abeta Adidas yango. Comprendre pour nous l'examen que notre le Gabon est belé. Ferregola champion d'Afrique Nika Borenina le padre. Biso surtout Zalawana na Adidas Arena parce que Ferregola 4 ans na sachet. Ça la promotion mokonza mboka place aux Ali na ba langue tout espagnol comprendre na portugais na français na anglais na kimongo na kingwaka na chiluba na kikongo partout comprendre langue tout le baka salela mokonza mboka Nika Borenina Ferregola promotion ya date wana et puis tout ça na dynastie ça na marché donc dynastie ça libanga na biso Gaulois zegle to ne sengo to condamné ba détracteur na biso ba kolobela le 24 le 20 avril bokolobela le 20 avril nde bolobela toujours le 24 juin bokolobela yango nesino bokolobela yango comprendre Nika Borenina le padre Palzuri ya motayambo Ferregola on t'aime beaucoup tolinga ko ya trop le 20 avril makambo pare ko bukana Adidas Arena ko bukana sala pista mokonza mboka na langue nyoso tout olobaka tolobela non Ferregola pour na concert ya Adidas Arena les exploits malgré tout ça na Cannes tozobela match à RDC mais to robot c'est na dégé Ferregola ça l'exploit Adidas Arena minute on a eu Sabino ba place etikali mukie donc je ne crois même pas que journal les lobby aussi là pour ba place wana nyoso etonda les exploits na lina sa bateau ba obule qui Ferregola zui sale ya Adidas Arena po
ils ont 9000 places. Bozo Mikosa. Bozo Mikosa, ils ont son inde ça la bino bongo. Faire go la poni Adidas Arena pour na place à Mukete. A poni Adidas Arena pour ils ont salle au minute au na France. Ils ont libre pour na ba concert. Pour ba accord Arena, ba Paris la défense tout. Bazui en pour na 2023 faire agenda négocier ça les accords Arena pour de accord Arena binomo bomoni o c'est pas ça gi ba magui et ça les magi trop ça les ndimi mais pas publier affiche que ils ont maintenant officiel faire go la zui sale ils a dit problème biso gout biso mo ba gaulois to publier affiche il y a le 25 février mais et que gauche droite ti et simbité babundisi biso de toutes les façons pour simbate pour faire rigoler bête en France té pour 2024 Jeux olympiques il fallait bête ma basta le tout fallait la réservé pour les Jeux olympiques yango na 2024 salle oyo et mon ami est Adidas Arena est la salle bateau tongango pour na basket donc ici et aussi la cas récemment inauguration nango et ça le malelo inauguration ya salle wana ya ba pesi faire rigoler bête à concert ya Adidas Arena alors le premier musicien na monde ya robeta salle wana concert nenge tabula ya beta ko Olympia nenge tabula beta ko Olympia comme premier artiste ya ko fungola Olympia nenge Kofi fungola ra Bercy faire rigoler zo fungola Adidas Arena comme premier concert les historique ils a bien pour la mboka drapeau ya mboka à part na football lelo na musique faire rigola azo fungola salle wana niveau ya Paris ou les beaux féliciter yango bozo ya ke o place za mukie tout ça ce que ta la salle ezo tonda na journée moko les seuls artistes congolais ça sold out ils a fait rigola alors pour ati bena biso ba gola de robanga salle ya 40 000 places Tobeti Martyr, il y a 150 000 places avec des bondiments, il Martyr, il y a Martyr, et ça là débordement. Mouté à ma baie, ndé ça la binobo à passi. Mouté à ma baie, bobeti ba concert au talib nous miso. Mais faire au go la moi, azui salle wana pour ça la histoire na Paris wana. Na elsa ki bino so bosen na salle vidéo na baki, mongolo faire go la beta concert na Paris est historique. Ça le go bukana. To beta salle wana na moi. Dans 12 heures, ça, vous allez plein à craquer. Si vous avez date l'élo, le 20 avril, si vous avez de double. Na liro nenge ki nene ba billet te kamela, to beta salwana double. Nenge we rabeta double Zénith. Ngana ibsa no makambo za vrai. Na lire nenge ezo kendel. Salwana ezo risque de beta 2 jours, les 20 na les 21. Donc vous après tous les goulots to sont ba billet. To zana le 20 avril na Paris. Histoire. Liste ngwe bimia, liste ngwe komelinga. Ya ba chronifuati ya bempolo bozala te na Adidas Arena. Ana mona mutaliboso awa nani Vincent Toulouse yo kozala te. Po yo zo musala kako yambaka batu balwa mabe pa PRV o yambi trésor congolo 4 fois na semaine moko. Donc yo déjà désolé. Oh nani oh susu garçon yo Karine Mokonza betaka na paix de peuple. Nani Mike Lokamba. Désolé mon frère Kozalate. Oh sous belaka kolokota nani. Paldi tambwe. Yo kutu don Kozala kutu te. Aidor. Yi auto manke ve tabule mikolo. Pona Olympia Kozalate. Botalikasu. Ato bondeli ba golwa yo Kozalate zalaka kuna warrior. Nani susu. Mpacho RFI. Kato kala Kozalate. Bata maboke. Nani suna mona. Nana boduga. Kozalate. Oso nani nati lo collé o manque mo pas au respect trop manque Kofi ki paroté aux alate oso na mona mtama boko na leader a miss komeka kutu ko chalo koloté oso nani fiston sai garçon azanga mbati wala takaselo Ernest tu yokutu komeka kutu ato sombi sambi yo ko tate ko sala kutu te aso nani oso na mona awa manika ye kutu te nani ben poli oba kozalate na monde liste ngo bon ba kombo na zuna yango do boya te babi wana na boy kombo bomeka kutute bomeka te nani suna mono we nani on soso garçon nani migeniema
total nanu ya to vérifier na bureau nani susu bon to subi nanu wana donc oyo ki kombuna ko mekana ko yana lengete bon mekana nti mwana susu en suluzolo ko meka kutute en suluzolo ko meko yate ko meka ba ventira yate en suluzolo bam mbela double tranchant ko mekana nti en suluzolo ko mekana nti wa deux fois yo ko mekana nti nani susu sugi nanu wana